ordre ndenge opeseli yango na bible koya komona tata babengi kombo ya Nabucodonosor azalaki mokonzi ya matata ya kosakana te na mokili kuna ya Babylone. Tata oyo asangisaki le tout basaleli ya nzambe na kota Israel tango Jerusalem ekangama kiyeba Daniel, Shadrach, Abnego abengaki bango basala na cour na ye. Ce n'est pas que pour alignaka nzambe ya Israel mais po bayele epe ngenge na cadre ya protection atie bango wana kiye toza komona ba ministre ba président oh papa pasteur oyo oh papa prophète oyo tika paza na pemena comme conseiller spirituel banganga nyosa Congo ndande yebi kutu mobutu asala kama ministère ya affaires culturelles pona ko kongola ba puissance nyonso ya ba Congo ya baluba ya batutu baya na yango na kiti na ya ba konzi po espèce nini boko moka koswa ebatela kaye. Nabucodonosor pe lokola bongo asangisaki ba magicien ba utaka na Egypte ba ndoki ya pasi par la même ki ndoki yango eza très intéressant na mukanda ya Daniel kuna na banda chapitre 3 ko kotala ngo pasi ba verset biblique nyonso elobeli ki ndoki nazana yango awa na ko yiko baxela 25 encore plus na likola oyo zana yango. C'est Jésus allé na moko pour tous ces 7 ans. Nabucodonosor alobaki boye na tango amonaki ndoto oyo akokai ko interpréter te alobi ke alebino nyonso boya ko interpréter ba Daniel bakei wana basali nzambe échec toko kanisa ko interpréter te abengi si ba magicien baye wana toza ko interpréter te babengi si ba sorcier baye wana toza ko interpréter te kanda esalaki Nabucodonosor alobi te bino nyonso lelo bokota na libulu ya moto nako boma bino. Puisque je vous paye pour un service nangai. Si qu'on a ça là la télé boko wana mona ki somo. Alors bolo bakanangai ete bozalaka pour na protéger ngai pour na batela ngai lelo yo mwando tamukia vous tous bati boko mona ka babeba mystique. Boza ko mona te vous tous na ko tsabino na libulu ya moto. Et salem la kibongo tae kokaki ba Daniel balobaki boye. Pardon pesa biso moi 3 jours biso peto kenan ko sala moi jeune prier na so bitan to ya parce que biso te ba to pesa interpréter nzambe kaka. Et salem la kibongo boye bi histoire ngo bino ba chrétien ba Daniel ba kokai ko interpréter ndoto wana. Kende ko tanga na mokana Daniel ko mona ete Nabucodonosor kanda e sala ka byambo. Donc c'est kaka nzambe Israël ba parvenir ko pesa nga vraiment explication na parce que alobana bango ko pesa ko explication ndoto te mais yebisa nga ndoto ni na lota ki a renverser ki po ezala ka to pesa ka ba ndoto to lota ka ba témoignage to ko pesa ka mais lelo yo Nabucodonosor kale bango nazana besoin na yebisa bino ndoto na ngai te mais bino bo yebisa nga ndoto na loti ki farce za ko lekati lelo na Kongo yango wana kende yebisa papa passer ndoto ni lota ki kende yebisa papa mbiku ndoto lota ki pourquoi pas yo yebisa ngai oyo ngai na loti d'abord et puis yebisa nga pe bakami na loti place wana ndoto zali. Alors phrase kitoko mama mise yango yo Nabucodonosor alobaki na butu mais bino ba sorcier bat bolobaka ete bokomona kana butu boyelinga ba témoignage ndenge na ndenge. Oui mama mise ba témoignage ya lokuta ezali ya trop de nganga po ba matisa ngenge na bango po ba bangisa batu na société bakoyaka koloba ete bango banganga bazape bandoki mekindoki na bango baleki bandoki oyo ya ngai yo baza kotungisaka yo. Moi je suis nganga na kokanga bango misu soki baye na komona bango. Ya trop de fanfaron, ya trop de mensonges bana ebele ngai soki na bina émission za ko continuer ko pesa yo exemple na suka mama mise place ngai na monela bana ya mike papa na bango ayebisi bango ke na ko beta bino soki boko ndima teke boza bando yeke mama na bino mutapesa bino kindoki. Pour quelle raison? Poète ako profiter à divorcer femme na oyo parce qu'il y avait une deuxième bureau mutazali na ki koya mais moya kota ezate a beta mwasi a nyokola mwasi mais mwasi bimakate sikoyo il faut que je le kana sima kindoki. Ces enfants ont témoigné que bazaba ndoki ba pesa bango lipa bon mais ça c'est la torture. Batu ebele baza ko témoigner que bazaba ndoki ngai batu wana soki baye soki yo yebisi nga témoignage oyokaki na ko yebisa place ni mensonge ki troubadour ki mensonge lokuta ezali koloba na mutu kindoki azandoki na kale zakali kama soni na data lelo ekomi na trop facile po mutu ya kosala lar na ye po mutu pe azwa ngenge na yeke azali ndoki oya mi bala esprit saint place wana mama bizetika na yebisa yote esprit saint nzambe asala mutu avec l'esprit yango ozala choix olingo boma ça c'est le mauvais esprit olingo sala makosunga batu ça c'est le bon esprit.
Le mauvais esprit n'est rien d'autre que esprit où il a influence, il y a une contradiction na malako na nzambe, na volonté ya nzambe. Ça c'est le mauvais esprit. Ya mwana za komona ete santu petelo. Nkole sa yebseke na mona ki diable ya kotecha esprit mauvais na epana yo. Esprit ni esprit ya violence. Esprit ya koboma, esprit ya kanda. Parce que na se akanda santu pola lo makamu nyonso ekoyaka na kati koboma, bikobo banini tu na se akanda ekoyaka. Esprit mauvais, c'est ça l'esprit oyekoyaka na mutu quand il fait de mauvaises choses. Voilà pourquoi je dis que angelo obaben comme Satana. Na ba démon na ye qui sont ses ambassadeurs. Chaque ambassadeur a sa couleur na ye, a sa combo na ye, a sa mission na ye. Soki a ye, nkolo sa lobiango très bien. Ndaku ba koti ba kutango vide. Akokota te. Abimi akezi susu koluka ba master na ye mususu baye kokota na ndako na kele set motema ya mutu sanduku ya mutu motema ya mutu eko concevoir ba projet ndenge na ndenge kiye machiavélique ba complot ya mabe ba complot oya mutu sala ka ete mutu ngo akomi na mauvais esprit na ndako mwasa komi teti otiabo asa suko yokela yote mwana komi lolendo asa suko yokela yote donc tout ceci soko ebiko analyser te nina we provoquer mutu akoma kanda kanda nina we provoquer mutu akoma ke asa suna respecter nina we provoquer mutu akomi koboma kosala boye koyiba. Ça sont des choses il faut vite analyser. Okoyiko analyser na molimo tozako ya okoyiko analyser na mayele kaka onzamba pesi biso. Tu peux aussi le faire. On peut avoir un psychologue, on peut traiter mutu ya boye. Mais quand on est pressé de croire que le mauvais esprit est abandoki, maman mise, bimisa esprit, on a un esprit mauvais n'est pas un sorcier. Un esprit mauvais n'est pas aussi un démon. Mais un mauvais esprit, c'est une action interne ya mutu. Et ça qu'on reflète ba fruit na on a libanda otoko iko mona yango que ça c'est l'esprit ya likamote. Net bikobo, moyibi, koboma, ça ce sont des choses qu'on peut analyser. Mama mise na yebite soki oza likamuso koloba a de photo ke e pa papa odo mutu akota ki deuxième na position. Papa Zambwana, on limite à moi question moko. Oui, maman. Est-ce que il faut que tu penses rappel milibu wana peut penser en fait na pananga. Donc je fais l'appellation de et ça pour afin ko gaina ya France. C'était pour so sorcier to benga oni na lingala. Mon peuple périt par manque de connaissances na banda kina yango. Langue na biso babela ngo langue ezali dialecte. To benga oni nie. Toko benga yango na dialecte na biso kindoki et voilà pourquoi naza kosenga mutu nyonso za koyoka nga mama mise merci lokolo bimisi eloko oyo to benga yango ngai tika na bima na buzoba ya indigène ko raisonner lusu na ndenge ya mama wana akota kelasi te raisonner na français raisonner na anglais désormais po bima na ba croyance ya buzoba oyo parce que na yebiso déjà ndoto kaka ya pamba na lota ki ndoto cauchemar ndoto rêve ndoto prophétie ndoto révélation ndoto apocalypse ndobielo konyoso ndoto okozala zoba ya ba prophète okozala zoba ya ba pasteur okoki jamais kozwa ndoto mobali wana et puis yende mutu zolinga au fiancé ba jour et puis na mona kia zakina maboko nanga mais ça c'est un cauchemar seulement. Okoyi koloba te ke na zako te se na lota kiyo mais au mona ke quelque part peut-être na église ya kina ba mini kola na ye yangwana oza ko sepela kana ye ça et puis okomi ko pesa même pas papa pasteur papa prophète prophète ke soki ye wana te se rona molimo za ko lakisa kanga ke ye mwana ye ne mama na bana nga fiti non ça c'est un cauchemar c'est un rêve basé si molimo na yo ya kozuka okanga mwase mbangu ça sont des choses qu'il faut bien analyser maman mise na banza na expliquer ngo très bien que ba mo na kikongo oyo toza kotiaka kindoki na lingala kindoki parce que to botami na culture ezali riche na ba mote voilà pourquoi Congo nyonso est comme stack et comme bloqué na makamotali kindoki et pourquoi tous les prophètes nyonso monaka bandoki akomona lola te pasteur nyonso mikotsa na buzoba ya kosalaka misala ya ba prophète ko na bonaka bandoki akomona lola te parce que c'est un blasphémateur parce que ces prophètes là ces pasteurs là azako convaincre na mokili te nzambe kaka te mutu akoyiko za na deux places dans même moment. Nous avons aussi quelqu'un dans notre église, dans notre village qui est capable ya kokoma lokola nzambe ipetra lubumbashi akoyiko ya peko fina mutu na Paris mutu na komona lola te biloko yango nkole sa lobakete je ne vous ai jamais connu. Papa odona pesio oui mama na ngai siko bato ba pasaka témoignage que kana zala kindo na bana ko sala bona na yo koma zinzi na ko kumbwa na zalo ke de bona fina bato ba kindo so ba za ba lopita alors oui
oui baza bato lokuta mais eloko moko ntango bapesa batémoignage oyo ntango bapesa batémoignage oyo mutu neti aka Joakim Zambwana azalaka présente parce que bato yango basi baya epai na ngai place ngai natunelaki bango koma baresilaki kokotisa molimo na ebende neti aka émission tozalaki nango la fois passé ya mutuka oyo bino bomoni yango eza na Kinshasa mais esalaka ja na butu mpa ndundu bato boye il faut baya na place Zambwana azali mpo komona koma bakopesa témoignage et koma na kolanda c'est pourquoi bato ya boye mama mise yo ozaka kolobaki bapesaki témoignage yango wana omoi naza koatake yo te mais soki okoki kokota na détail koma bazalaki kokomisa bato banzinzi bapesa explication nde na koyebisaki baza bamantere tie place oyo tika na profite kopesa réponse ya oyo biso nyonso toyebi edingwe mutu na ngenge nabengisi edingwe autant de fois aya na ngai face à face na émission télévisée mpona prouve ye nalakisa na mokili ete edingwe avant akufa il faut ya kosanga pardon na population congolaise aya koconfesse po ete bana ya mike bakola bazwa mayele ya koyeba ete kindoki ça n'existe pas edingwe aucun jour apesa mutu passe dans le vide akwei edingwe aucun jour asala bamystique nyonso bino boyebi koleka ngai ce sont des arrangements seulement bayokanaka na kachere mosusu ke po tosala mbongo na biso manipulation nyonso tutotura sorcellerie tutotura magie c'est de l'argent qui est derrière cette manigance nakobeta yo pate epuis yo kweya mpo bato scénario wana nde yango baza kosinteresse tala bitumba edingwe ezaka intéressant te edingwe ne plus fort azaka ne mpe mpenza bakasi depuis biso toyebaka depuis kala mais c'est un homme de théâtre et ce théâtre il a fait de l'argent pour lui mais po ye réussir ndoki le sorcier tanga na koyana otienga boye okayinga na kwe yo oke kuna otie boye ce sont des arrangements basalaka déjà en avance et puis ntango bakoya ezwi place na yango graphique na miso bino boza komona eza boye edingwe basi bazwa déjà ndoki les sorciers batie na cercueil na se kuna libulu ezalaki ndoki les sorciers kitaki na se ya ringe batomboli cercueil bake kotiango quelque part na le moto batumbi yango me mutu aza na kati aza kozika après quelques minutes arbitraire kuna bengango totala boye ndoki les sorciers ye wana kwengo chatelemaki na ye azosekaka na ye me akotaki na se ya ringi kuna mwa place moko bayebaki awa ntango bakoya kotia cercueil ekozala kaka awa yo dinda na se kuna epuis batombola cercueil bakenda otokende kotumba ce sont des scénarios oyo edingo azopesaka bapaster bakisi banini c'est vrai mais c'est parce que le même paster bayebiseke ezoke zwa pochete okende na yango ngai nayebi nanga kante sengenge wana ebana kosala dimanche wana mutu aye mutu aliboma papa paster molimo mabe bima rien mais deuxième paster po azonginga masengenge na kati ya église ayekaka na mouchoir bapesaki pa edingwa seka boye ba mutu atelemi me mutu yango mutu aliboma yango boyebi eteke edingwa atindaki déjà ce sont des préparations basalaka en avance edingwe doit venir na ring ya Congo na place abundelaka aya kosala confession ete il n'a jamais été un féticheur et il n'a jamais été un sorcier et la sorcellerie n'existe jamais derrière Edingwe. C'est un homme de théâtre a été créé par numéro. Maman mise, est-ce qu'on a répondre que tous ces témoins là ngana zala kite yangona babika ki yo lobi na yo papa ndimi na ngati problème za litende ko odon to bouger kuna. Ok, merci l'impresario. Vraiment, on a parlé que nous avons fait signer trop, on a des réunions, surtout on a il y a plateau, maman Misé, papa Desivé, maman Solange, maman Nana, papa Albert, et papa Nabi Sombala Nkomi. On a fait signer son botte, on a fait maman Béniche à place aux armes, Sika Bambote. Papa Zambwana, je pense que l'émission est Zalaki pour les cas vendredi, mais malheureusement, désolé nana banzela kokende kalami te na opima mena olinga na participer muke parce que tant bopé si promesse na batu bazela ka penza po to me ko panza mpoke mais comme contre de salama ki na bi bozala beloko makambe belé ya kosala to kondima yango et lelo penza na désolé donc na ozani no ka 15 minutes après na bimi po na makambe belé oyo musale sengi na kende ko sala ba réunion na koloba boy premièrement na okima wa mingi na mutema et na olinga mingi otikanga na loba mwa muke oleki okatanga. Je pense que ozalaki pasteur obenganaka milimo ya mabe et comment na nzoto ya mutu yo obenganaka milimo ya mabe parce que na développement lobi ke ovivre soki 40 quelque ou 30 quelque na buzoba wana lelo bimi mais nga na koprefere oexplike nga buzoba wana wana nde kovivre nango nde yo moko olobaki ignorance wana ya kobengana milimo mabe